pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya koleisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Vanité de vanité, tout est vanité, na se ya mokili, na se ya moi bandeko nanga, kande na betelaka bino lisolo, toza ba pèlerin, toza ba lekinzela, toza ba paya, donc ce que zo vivre la vie na yo, il faut vraiment kotiaka na mutu ke ndenge na zaboye. Nzambe akoki kobenganga na ngonga nyonso pe na ta nyonso. Tomonaka bandeko na biso mosusu bazalaka na tendance ya kobosana ke na se ya moi toza na biso ba pèlerin. Omona bato mosusu si saja kosala bisala sala ba kosala na bango na facilité bazobosana ke non na se ya moi naza nanga muleki nzela. Vanité de vanité, toute vanité, et puis si pas si peu mawa, triste nouvelle, triste réalité, na église, ya pasteur Kabundiwa Lesa, na bandi ebela batu toyebi, le pasteur Kabundiwa Lesa, ebela batu, kande toyebi, ba sepila kana ba délivrance, tempe na ba prière, ya pasteur Kabundiwa Lesa. Toyaki komona délivrance biso nyonso ya Juju Bio oyelekaki epai ya Kabundiwa Lesa. Juju Bio akomaki pedula kande boyebi mibali o babimaka na baninga mibali yango ndevi Juju Bio akomaki kosala et tango akendaki ka l'église ya pasteur Kabundiwa Lesa, en tout cas délivrance na ye eyaki kosalema na minute oyo Nzambe ayaki ko délivrer Juju Bio. Lelo akomi mobali azongeliki mobali na ye akomi pe kobala balaki tomonaki biso nyonso libala na ye. Bon, eloko bandeko nanga o na ye nango lelo eza sango ya pasi oyo eutaki kokota na église ya pasteur Kabundiwa Lesa. Bandeko nanga toyaki kolala tolamuki na sango ya pasi, sango ya mawa concernant le frère Daniel. Na bandi le frère Daniel batebele ba yebiye na église ya pasteur Kabundiwa Lesa. Le frère Daniel kande bomo na ye na ba miniature na biso la famille. Mwasi na ye autaki kokufa, mwasi na ye akufaki, aza mwasi o babota na ye bana. Le frère Daniel bino moko boyebi azalaka avandaka na chaise roulante, nde bisika avandaka. Donc ye moya atambula ezate, ye ezakaka na chaise roulante, bamemaka ye bisika place bazokendaka mingi mingi mutu abandaki kozala na sima na ye ezalaki bongo mwasi na ye, ye mutu abandaki kotindika poke bakendaka batambulaka ti baye kobota bana. Omona bino moko bana na ye baza ya moko kola, aza na ba garçon o bakoli deja, aza na bana na ye o bakola kolala kolamuka ka boye bandeko nanga na liwa na kote ya le frère Daniel. Bandeko nanga ezosalaka pasi ya makasi. Tomoni bato bosusu balobi o liwa ya mwasi na ye falata le frère akufa mama kasi atikala na bana talaka mama ndi abandeki kosala makambo nyonso vike papa azalaki na ye handicap falata papa akufa nakota na mozindo ya dossier wana. Bandeko nanga mutu oyo aponaka mutu akokufa ezalaka Nzambe, ezalaka bato te. Le frère Daniel soki ti lelo azali na bomoi Nzambe a permettre azwa mwasi na ye, Nzambe ye moko ayebi parce que Nzambe azalaka souverain o tobengaka multisystème. Nzambe ayebaka koleka biso eza bongo, ayebaka penza koleka biso. Soki Nzambe a permettre A esalama, a permettre B esalama, a permettre P C esalama, Nzambe ye moko ayebi le pourquoi a permettre dossier wana esalema. Ye aza Nzambe aza souverain. Alors biso toza banani pona koya koyebisa Nzambe ke non il fallait ozwa oyo otika oyo, il fallait omema oyo otika oyo esalemaka te. Ye moko na kibo Nzambe na ye, ye moko ayebi ke oyo malamu akende, oyo malamu atikala, oyo malamu asala boye, oyo malamu asala boye. Ezalaka ba plan ya Nzambe. Biso toza banani toya ko contredire ba plan ya Nzambe? Toza penza banani pona koya ko contredire ba plan ya Nzambe? En tout cas, nos sincères condoléances na famille nyonso mobimba ya frère Daniel. Ye moko mobali ya ndeko na biso ya mwasi oyo autaki kokufa, toyo ko présenter ba sincères condoléances epai na yo. Nzambe oyo ayebaka ko consoler mitema batu a consoler yo. Je sais que mwasi na yo azalaki presque nyonso pona yo, aza mwasi oyo andima yo na eta na yo oza nango. Lelo oyo tokomi komona ba mibali ebele basi mosusu basondola mibali na bango.
basi mosusu batikala kolinga mibali oyo baza na bachaise roulante, batikala kolinga mibali oyo baza bahandicap. Mais mwasi na yo alinga yo na bolingo nyonso. Lelo nzambe aye kondima, aye koaccepte que mwasi na yo akende kopema. Eloko biso tokoloba eza kaka tokomisi nzambe parce que ye moko muto pesaka biso pema, ye moko pe azwaka yango. Azwaka yango na ye moko na kibonzambe na ye po ayebi le pourquoi azwi yango. Alors ma prière est que nzambe alola apesa yo makasi, nzambe alola akonsole yo parce que lobi na bando landa ba vidéo na ye bandeko nanga en tout cas na yokaki nzoto maleli sans vous mentir. Alelaki mwasi na ye lobi na butu wana nde ezalaki veillée mortuaire, la famille ezalaki pasi penza makasi, ezalaki penza pasi ya kosakana te, ezalaki pasi komona kokota ka ndenge azokota wana na kotala na elongi. C'est comme si na makanisi na ye abando kanisa o eza ndoto to eza réalité. Mais ezalaki nango réalité. Eza makambo te que non oza ya kolala, il faut baya kolamusa yo osutuka te. Ezalaki nango réalité. Nos sincères condoléances na famille biologique ya mwasi ya papa Daniel. Bisika nyonso bokolanda biso, toyebi ke kokufela ezalaka facile te. Kokufela bato o basi bakufela bayebi pasi ya kokufela. Ezalaka facile ata muke te. Nzambe alola oyo akonsolaka bamitema baninga, akonsolaka bamitema bato. Nzambe wana akonsole bino moko na moko. Nzambe apesa bino makasi surtout et encore ya kosurmonter étape oyo parce que eza étape moko eza facile te. Nzambe alola ye moko apesaka biso pema, ye moko azwaka yango akonsole bino. Nos sincères condoléances na église mobimba ya pasteur Kabundu Walesa. Toyebi ke ko perdre mama wana eza perte ya monene pona église, place na ye vide etikali. Nzambe alola akonsole pe église ya pasteur Kabundu Walesa. Ezala bato mosusu o bazoya kotuna na ba commentaire, bato mosusu bazobenga oh mama Ines NM officiel. Siko eza nini? Ye pasteur amona ki liwate, ye pasteur Kabundu Walesa nzambe alobelaka ye. Amona ki liwate o asambila. Boyebi ke bokamwisaka nga o ezo salema, ce n'est pas la première fois. Tout le monde a kango ata na ba église. Donc soki na église boza na pasteur moko to prophète moko songolo pakata. La plupart abatu bamonaka ba prophète na ba pasteur wana bakomi banzambe. Donc pasteur wana akoki kokufela mwasi te, pasteur wana akoki kokufela ba parent te, ba pasteur wana akoki kokufela mwana te. Bato bakoya kotuna kaka nzambe alakisaki yo te. Ezala ba makambo o nzambe alakisaka, ezala ba makambo mosusu o nzambe akolakisa bato mosusu. Ezalaka bongo. Et pour votre information, ce qui est nzamba si a décidé, biso toza banani to ya koboya. Biso toza penza banani pour que to boya. Nzambe ye moko a décidé na bon nzambe na ye. Ce qui est moko a décidé. Moi je me rappelle les ndeko moko sister moko to bandaki ko sambela na ye kala. Sister wana nzamba bando utiliser makasi, mais mobile na ya bando sala ki ndumba moko soki azo sala ki ndumba awa. Bokomitu na bino moko mais papa oyo azosala kindumba boye mwasi na ya sambelaka makasi, nzamba utilisaka ye makasi puissamment. Mais c'est quoi? Eza même na bato mosusu bakomaki na kobanga balobi peut-être que nzamba sambelaka aza nzambe ya solo te, mais aza nzambe ya solo. Nzambe eza te ke non parce que yo sambelaka utilisaka yo kotikala kozwa ba épreuve ya vie te okozwa et puis ba épreuve wana ezalaka ya minene. Eza bongo ba épreuve moko ya kolelisa. Mosusu ovandi boye komi kolela situation na yo. Okomi komituna nzambe na sala ni na mokili oyo. C'est comme ça. Donc nzamba tiaka penza mama na épreuve na nzela na yo koleka bato o basambelaka te. Ba épreuve wana ezoya pona kokolisa yo. Moi je me rappelle la sister wana même ba belle-sœur na ye bakomaki tina niveau bakomaki kotonga ye balobi koto biso tondimelaka nzambe wasambelaka te talaka ndeko na biso mobali kindumba. Ti imaginez la famille mobali ake kozwela pe mwasi ya libanda ndako azofutela ye. Mobali ya mosusu azokendaka kuna 2 jours. Mama wana akosambela ti mabolongo na si azolelaka. Jusqu'à ce que nzambe aye koyebisa ye lobi kosambelaka lisusu te mpona mobali na yo, kosekesaka lisusu te mpona mobali na yo. Mais tango ngonga ekokaki, mobali ye moko akataki ndumba. Mobali ye moko akoma kosoutenir ministère ya mwasi na ye. Donc pona kolakisa kaka no nzambe abandeki ko préparer mwasi.
sikoyo koprépare mwasi mpona kopesa ye motema monene ezalaki ke mobali asalaka kindumba. C'est de la même façon. Ere mosusu na vie ya le frère Daniel eza na témoignage moko ya monene ezoya. Eza peut-être na makambo moko ya monene oyo nzambe azoplanifie. Alors nzambe aplanifie na ye moko na kibonzambe na ye ke non nazwa kaka mutu oyo ya malonga ya vie na ye, mutu oyo abandi osunga ye ayebaka na vie na ye ke non okotia elika na yo epai ya mutu te me tielanga nzambe. Ere mosusu eza bongo nzambe azalaka na balolenge na ye ya kosalaka makambo. Je sais que badécision ya nzambe baépreuve ya nzambe eza baépreuve moko elelisaka mais eza mpe baépreuve moko oyo eyaka toujours na leçon. Ere mosusu okocomprendre leçon lelo te mais okoki kocomprendre leçon lobi to après lobi. Eza na bato ebele bakomprena baleçon na baépreuve yango yo moto olandanga olekaka na baépreuve. Essayez au moins ya chaque épreuve otunaka nzambe leçon nini olingi na apprendre na épreuve oyo ocomprendre makambo ebele. Bato ebele bakenda liboso surtout na makambo ya nzambe eza bato oyo bayebi comprendre le pourquoi épreuve songolo pakata ekota na bavi na bango. Mais soki yo comprendre le pourquoi te yango kozalaka épreuve soki ye obandi kolela, épreuve soki ye obandi komituna, épreuve soki ye obandi kotuna nzambe nasalaki nini, nzambe na mataki wapi, nzambe na kitelaki wapi. C'est comme ça. Mais soki oko comprendre soki nzambe akoteya yo akolakisa yo chaque épreuve tango ezoyaka na vie na yo objectif ya épreuve wana ezalaka nini. Ere mosusu obanda ta kolela te, obanda ta komitunaka te, ata soki épreuve yo oyebi kaka no épreuve oyo ezoya eza leçon moko ezoya na vie na nga. C'est comme ça. Eza neti na bato mosusu peut-être nzambe surtout bato oyo nzambe abengisa bango na kibo pasteur balekaka na baépreuve ere mosusu omonaka boye na famille na yo basondoli yo baabandone yo, famille na yo eza ta na motu moko azokoka kosupporte yo te. Ozalaki soki epai na bino babengani yo oke epai ya bandeko na yo bazobengana okoki kose retrouver epai ya bakamarade nde bandimi yo. Bato wana omituna yo moko nasala nini na se ya mokili oyo. Mais tango ngonga wana ekoleka tango ekozala sikoyo ngonga nzambe nde okoya kocomprendre bamakambo yango wana nzambe atindanga bisika songolo pakata mpona koprépare nga, yango wana nzambe asalelanga boye c'était pour me préparer. Donc makambo ya nzambe ezalaka bongo, makambo ya nzambe etambolaka pe bongo kande nayebisaka bino. Donc tozalaka préparer, tozalaka kaka soudé epai ya nzambe, quel que soit les moments, quelles que soient les circonstances, quel que soit makambo moko ya kolelisa biso, mais tokangama na nzambe, totika nzambe te parce que ye aza nzambe na bolingo ya bonzambe. Soki biso tokotika nzambe nani mosusu? Soki biso tokoloba te ke non nzambe oyo asali nga boye nani mosusu? Eza bongo. En tout cas courage na le frère Daniel. Moment oyo eza moment moko très très difficile. Mituna eza ebele na motu ozo mituna et surtout fin ya baane boye ere mosusu ovandi olobi nzambe nasalela yo nini ya mabe oyo koya kopinir ngaka na fin ya ane. Toyebi ke bitumba ezalaka bato bakufaka liwa ere mosusu kindoki ere mosusu emataki ekitaki mais il faut toyeba ke biso bana nzambe liwa na biso nzambe ye moko akordaka. Soki oza mwana nzambe quel que soit bitumba ekotelema na vie na yo, quel que soit ba esprit ya liwa bakotindela yo, mais soki nzambe nano asinye te okokufa na yo te, okoleka na babitumba ya kosakana te. Mais soki omoni moto akufi cela veut dire que nzambe ye moko akorde ke akende kopema. Tomonaki biso nyonso histoire ya pasteur Marcelo na mama Blanche. Mama Blanche asunga pasteur Marcelo ministère na ekende liboso, mais na tant kaka bazo savourer ministère o babunda depuis longtemps eyaki kosala que mama Blanche ayaki kokufa. Pourquoi? Parce que pasteur Marcelo nzamba akomaki kopréparer ye. Nzamba préféré mama Blanche akende kopema batindela ye mama Esther aya pe kozwa relève à ministère. C'est comme ça. Bien que beaucoup se disent na couple wana, mais nzambe ye moko ayebaka le pourquoi préparaka biso ekoki kosala pasi pe mawa, mais nzambe na bolingo pe na mawa na ye moko ayebaka nini eza malamu nini eza mabe po na biso. Voilà.
bandeko na nga biloko ya kitoko eumelaka te, s'il vous plaît s'abonner chez Ines NM officiel mpona bandeko nyonso ya sika. Sielanga j'aime, commenter lenga, partager lenga ekosala malamu mingi. Bye bye.